Ria. Vraiment, débitez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Congo ke suite te oba ko vele vraiment ko venir mobimba couleur c'est noir. Non, chocolat c'est bon. Moi ma miliki. Yes, I've been saying it. I'm on my publicity. I'm on chaussettes. Même ça zézé. Ma gueule les gouttes. Oh, leader. On a plein de leaders là, Kosomba. Bonjour. Chef. Excusez. Voilà, chers internautes, binomo bomoni ba image, comment est-ce que tu outi na supermarché na président Saï et puis tu go somba babilo o nyo surtout pour na Yakoko. Voilà, donc Yakoko déjà a aussi changé. Akolata, oui, alata on a. Kendola. Voilà. Toza pena Koko ya Koko awa s'il vous plaît. Bonjour Kevin. Bonjour. Tout dans le supermarché, tout le monde est déjà awa. Impression par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir. Quelques minutes. Nasi sana c'est comme ça. Ok, d'accord. Voilà, chers internautes, binomo bomoni, nasi bomona image pe ya Koko na eto zaine na supermarché. Na oyo ya constata ki na oyo à revenir quand même na raison ndengeni ni marambezo salema. Voilà donc topé sapé malobana président.
compassion oyo ozanango oyo ezakaka kouta na mbotama to ezali par rapport ya musala ndengo komi ko sala to ndengo zoluka o postuler lokola président to ezani ni soko ko yebisa. Bon. Non ko postuler pour na président ya association. Mwana kuti ya comme président ya ANTPC et si to le cas étape wana. Kuna déjà na bima candidat unique ba master tout ba changa poa parce que ba yebi intelligence, courage na esprit social au sai c'est azarana. Omoni ko dio na TV liboma azotambula bakangi yawa ezara teke sai c'est mutu famo nango. RTN c'est d'abord chaîne nationale. Faut pas comprendre que c'est une honte. Agent Nabino, star. Lelo bamonaka ye libanda boy. Obia zana ba makambo mususu. Ata to sala raté côté mususu. Mais makambo mususu ata pour la visibilité to la que to sala. Il faut au sala. Ministère ya social. Siko kanini ya social obino botretaka. Soki oyo ya mutu oyo ayebana boko kosala ngote. Ozo comprendre? So ko dio ayebana ministère ya social et affaires sociales. Ki osala te. Boko ki osala makambo te. Bon la s'attaque au monde to salaka. Prévenez to sali pa ko dio. Bon so ko dio ayebana bo sala te. Bon mwana oyo azana badara na minute. Bon mwana oyo azana minkao na minute. Vous comprenez? Donc Kokodoko azali Kokodoko za Congo. Omoni? Bon, nga ils ont répondu comme président à ANTPC na osalango, yango na osalango. Mais ce qui peut na osalango pona comme président à ANTPC, l'essentiel est ça objectif, solution. Omoni? Donc ngai nana minga olobate. Na ye ko contribuer te na maladie ya coco. Mais na ye ko zwa coco en charge ata na 60%, ata na 70%. Est-ce que vous pouvez relancer appel moko? To ba olanda ngai. Na sengi mutu mbongo te. Mais na sengi mutu assistance. Veut dire oh ça c'est asali. Soki penoza mutu motema. O ta la paix. O ko mona pe ke ta mutu pe na leki na ngape ça c'est na la. Mais pona nini? Na osala te. Moni mamba ko dioko. Poni na osala te. Elo do veut dire batu. Donc oh nga na osala pona ko dioko. Bato ba olanda nga. Bomilo baka poni na osala te. Tam soupe a panza na champagne na boîte. Yango no moninga na osala na ngai appel te na gouvernement na osala appel te na ba au ministère songolo mais na osala siko appel te na ba inconi na osala pe appel na ba yangai ba ya Willy Mucheni ko de mboka ba otika ngate pona makambo ba tete ndai maboko bank ba otika ngate pona makambo ba vieux Bart Chocho ba otika biso te pona makambo vous comprenez? Donc voilà quoi yango wana. Merci beaucoup chers internautes, vous avez compris. Voilà, chers internautes, vous avez compris, explication surtout au leader Aouti Koloba. Donc, toujours continuer kaka boebi et ambiance, toujours vraiment dans quartier Lingwala. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour. Tomonio awa na quartier awa boza même quartier na ya Koko. Message ni no boza na ngope. Impression na ezali par rapport ya mona au nyo sotezo salema na président Saïssa et puis na presse ndenge sali de central. En tout cas, premièrement na ko kumisa nzambe ya mingi pona ba artiste oyo ya boye esalami pona Vekoko na koloba azalaki pena camarade ya oncle nanga intime Elie oncle Elie Kokodioko
mais na ba niveau ti ndenge ki akomi lelo oyo donc ndenge pa komi délaissé Maté Kaza agent ya RTNC chaîne nationale ya comme sokola bilo na ma ya terrasse ya comme brosser na ma ya terrasse donc en tout cas les choses secondaires ça se passe surtout de ma part. Mais alors que art oyo ya président Sai a sali pona bien en tout cas nous aussi ngaka bakonza mboka mbongo ya sika oyo batia bien maboko batika été pour sauver vie ya koko parce que en temps bazana bombo et non tant akufi bona ba cercle ya ba bloka danger ezana tina te pour sa bosani acte ya malamu ndi yango oyo na koza sa ya sali oyo eza déjà acte non ya malamu yango en tant que biki nzamba ko sala loboko amakoke goya kokodo ko soma kodogo to ebaki. Merci beaucoup. Ah papa Chaka. Ah, ndo bunda. Eh. $50 de sauve. Ah, l'idée, ah bien. Bonjour Joël. Bonjour. Yozana. Mama kokolioko. Yo mwana ya kokwa liboso. Siko mama za Mama ana na Italie. Donc vous avez place mon côté, vous avez place mon papa té. Té placement. Siko mikolo uto leka bobande ko mona papa té boyeba ki place azalaki. Bon. Il serait 2 jours, tout le monde était 3e journée. À chaque fois, il y a des gens qui Parce qu'on a retrouvé sous papa et puis au moni papa ça y a nandé maramboni sur sali. Nino Rikolo bana batunyo so ba otala yo na senet moment pour comme sous souper ba ko sunga to nini obolo banini par rapport ya nyo so esa mi na journée. Bon, na pesca merci mingi na eloko oyo VCC sali et ça peut bien se battre sur la zone il y a sunga to ya idée pour battre monsieur deba zo na bon deba volonté mais na comprendre na peut-être ba monsieur ba lembisa na bango ba makambo pour tous ça peut déjà en scène pipi tout ça peut na pas chaque la scène pipi mais tant bouta kuna bimaka yoka quand même bien ayoka na bien mais les agio senga nini pour et continuer ndengwa. Bon, ayoka bien mais pas tellement bien pour hôpital to bimango na volonté na biso moko to bimango na volonté ba minga ngate pour mbongo comme insuffisant OK ya futa. D'accord. C'est quoi place papa kokwa salata. Kuna ba besoin de salaire na bino besoin de salaire ya papa. On a besoin de salaire. Même besoin hein? Maman me parle pas. Parce que vous avez place mon maman te maman aura salaire. Ils ont comme la papa, ils ont comme la bino pe bana.
yango nde na motu kabola ndamu na futa baklasse. Ok. Ça va, tu continues au solo là, na yo, attends tu koma kuna. Chimad, ouais, ça c'est Chimad. Chimad, matière première. Eza ya koloba ko nakoyiloba te eza merci na nzambe na tata nzambe po tata nzambe nde abota biso. Alors kosekisa mboka mokili eza masekisi te. Donc, merci. Merci Belé, Nandi, Kosong qui s'en a pour Yenga Pesa qui se voit bana oyo. Ce que c'est Tata Nzambe, Tata. Abota bisote, Mbelepe, Tobota Mokili. Donc, merci mingi. Siko na ndeko na yo chaka Kongo na legino fiston sai. Oyebisa bango nini? Esa merci mingi. Tata Nzambe. Merci mingi. Pona sai oloba nini na chaka Kongo? Na sai. Na bisi. Chaka Kongo pa sungi. Ya koko olobi nini? Merci. Do ya ko bakisa kutu mingi siko eza na Tata Nzambe. Tata Nzambe oyo abota biso na mokili. Ya kobakisa kutu mingi. Merci mingi na Tata Nzambe. Kuyende abisa sobwana oyo. Merci. Ay comment bonson. Yo sunga tamfuna uzane na hospital. Mutumso azosunga na ochambongo. Mutumso azosunga na kisi, mutamuta osunga na oyo akoki osungela. Soki ekomake sai azwi charge ya koko ekomi yo mo mwana so bayeni eloko mpona tata na yo yozwi yango osali nango makambo mosusu euti mama bango oya so oyo ekende hôpital oya Mère, bon, tika mwana sekotika mama ana problème mosusu basa mwana mosala afanda na ye yaza mutu fo alengelaka ye kuna ti tala Yves koko mutu munene kaka mboko kaka mbosakala baartiste koko mutu munene Ria vraiment débité quoi Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo